Raison de poser la question ngai batalwanda te sikoyo parce que namoni posa ya batalwanda précisément qui toma vona kopesa bino ba condition na bato oyo. Boza komona te que il faut qu'il y ait une solution oyo ezali ke elenge mama to ko yamba ye mais elenge mama azonga pe sous deuxième elenge mama te. Oui, papa Joachim. Et ça cas par cas. Donc tout ça na programme wana. Tout ça na programme wana yango tout à l'heure comme nous devons dire que ceux qui ont eu la élégie na kati élégie maman. Donc tout ça na registre. Là où il y a tout commis Congo na yo, âge na yo, tout commis d'études plus soukelaki et puis tout commis nombre ya bana ozana bango. Donc tout ça na ba obazana mwana moko, tout ça na ba obazana ba mibale, ba misatu to suki na bana mine, obazana ba mine donc na nombre ba élégie maman tout ça na bango. Donc tout ça na misatu bazana bana mine. Moi, on a 24, moi, on a 25 ans, on a babini. Moi, on a 26 ans, on a babini. Donc, moi, on a 18 ans, on a babini balé. Donc, tu es si bon, ok. Ndenge oye na kati elenge oza na mwana moko. Donc, tu es bien na mwana moko, ti tokokumba yo na mariage. Parce que ce que je veux dire, c'est quoi? Pour la tchèque, on a mon thème. Par rapport à l'Élanga, par rapport à vécu dans la témoignage dans il y a parcours dans la ça m'a tiré dans la montée ma queue chaque donc dans ce ça ma fille mère là ça là bon travail wala ba ndenge ya sauti dans donc expérience dans la transmettre bango et à cause là bango ndenge ça na kitanga et dans la douleur qui nzambe na bi Seigneur ce que j'ai idée dans et souka mais ce que j'ai idée dans yo nasengi bilemo nasengaki bilemo mibale ekamba liboso nasengaki nzambe na bi soki eza ide na yo salanga grâce nde yaka Kinshasa une ou deux fois par an prière wana nasalanga na 2007 parce que nga naya pundu na décembre 89 kolonga 89 naya kokende Kinshasa na 99 ndenge nakili na bango na 99 et puis avec nous qui est la Bonzambe. Kolonga 99, nous avons Kinshasa en 2007. Nos places nous avons à partir de témoignage dans la émission de la télé. Moi, si je suis Kinshasa à Bengi, à Daza la Manga, à une maman qui témoignage na yo. Nous avons la Zaboui, la Zala 20 ans, la Zala Babibali. Est-ce que vous pouvez encadrer l'idée? Nzara sa nanga ndenge pasali na yo na yo ki témoignage na yo na yebi c'est bon la chose à mokana nzambe ekokisa na koma kozala na sœur wana et kosala ka 2008 na yo invité nga na Mbandaka na Équateur pendant 12 jours il y a séminaire ezalaki kuna nakende koanime na ministère YAT tokei kuna ila na komi premier jour, deuxième jour, troisième jour, la senti dans mon témoignage que je dois témoigner. Le Saint-Esprit m'a touché pour témoigner. Il faut témoigner. Là, on a témoigné, on a touché pour témoignage dans là-bas, étape ébélée. Là, on a touché témoignage dans l'étape de jeunesse, on a botaki, on a zémi. Là, on a six pour témoigner, on a qui revanda, mais le possible, on a souka dans mon jeune fille, maman, on a qui témoignage dans yo. On a 22 ans. Na ba misatu moi on a tout le bateau au bas là moi je suis mususu aye on a 18 ans mon moko on a 17 ans mon moko muso on a 15 ans na on to maman ko cadre biso te ndenge nza basino sa la biso na samu te bana ba Seigneur nga ana apoto bango la kisha sema mbanda ka to banda ndenge nini on bangisa bango na bito bondela so za mokana nzambe ko kisa. Bon, merci maman. Je suis à la téléphone, téléphone dans la zone, il y a qui s'appelle la zone poto. Là, tu comme on a poto, on a salé prière, Seigneur, sans les volonté d'ailleurs, salangai moulu, na kindaka, une fois ou deux fois, qui chasse par an, et puis, balisa moko. Ndengoli na nous kangai, Nzambi, Azanza. Nzambi sera possible, vision, appelée sa provision de Betulubaka. Votre provision est
oui nakendaki na mars naye kobandaki excellence na Kinshasa naye kokende susu na juillet août donc esalika na 2008 président balibali nazongi tokoki koma na 2009 na mars baye koinvite ngai mpona kende koanime journée de la femme na mboka ya Équateur na Bikoro na ville ya Bikoro donc na 200 km ya Mbandaka yaka naye kokende kuna tokunzani na ndeko wana tosololi alakisi nga fiancé nasololi na fiancé na ye ndenge nasalaka na ndenge totravaillaka soki mwana mobali napesaka papa kingo nasololi na ye nga nazokokamba mwana mwasi a partir ya poto nazobenga tozokamba bango eye kosala kende kwana bimama kobala eza pasi kosala ndeninga minga nakobala elo mwasi na famille te bala mwasi na famille bongo biso na ema tokopala ndenge nini tokoki kosala nzambe asungi biso tokosunga bino mars avril nazongi poto yaka nazongi na mai mobala benginga abi mama natindi ile etre mpona ki mobala mwasi na nga bazongiseli nga mpe yano apesi ngai date na mois de juin na mois de juin bakei apali mwasi na ye yaka apali mwasi na ye 2 jours après babenginga mama tobalanga na famille sikoyo tokosala ndenge nini mpona kobala na église olingi ezala dati oyo yo koya kotoyo po tobongisa mpe opesa biso dati mpona libala famille ya église par rapport ngalesi bango nakozala na Kinshasa na juillet et na août nakoya Mbandaka po tosala libala na bino tosololaka na pasteur bapetika libongo pasteur nabengi pasteur tosololi na pasteur tobongisi makambo nzambe na ngolu na ye asalaki cd oyo ya suka na mpe kobimisala ya cd bimi mbongo ya liboso tokangisaki ya cd wana kale tosombi biloko naoloba te mpona beta tolo non eza nango kaka ngolu ya nzambe eza témoignage tosombi la voile biloko nyonso ofuti mpe de na biso ya mbongo wana naye kokende kofuta so biye kundo na Kinshasa ya avion ntina ke Mbandaka tosali mariage babali mwana mwasi wana na bana misato donc nasengaki nzambe nakende na Kinshasa 1 ou 2 fois akokisi yango epuis nasengaki abalisa moko babali moko na Mbandaka naye koloba ke bon seigneur namoni ke yo totindaki ngai lokolobai ke bana basi wana nyonso okomema bango ntina mabala nandimi sikoyo kosala yango nakomi kosala yango ndenge omoni ema elenge mama na ndenge mpe boye koyeba yango bapapa joakim tokomi kolobela yango lelo na radio nzambe azwa lokomi here too. Bye.
Merci mingi ser na biso mama Rema. Oza susu mimi Rema teme olgoko bana bana million siko na monde. Na bikoro. Na 58 filles mères. Babandaki 5. Ah. Lelo bakomi 58. Nzambe akumisa. Na Kinshasa baza 37. Siko na cadre wana ba. Bana ebele okomi na bango. Question naza na awa. Oui. Vraiment toujours qu'on talisa bango conscientiser bango. Oui, oui. Parce que toujours conscientiser bango concernant les difficultés d'être fille mère vis-à-vis il y a la future belle famille na bango et puis vis-à-vis la société. Merci mingi. Bande kona banza bozali kolanda ser na biso mama Mimi Rema na mobile na papa King Manzila. We tozokende presque na suka ya émission na biso oyo place tozali kolobela mingi mama Rema ya ndenge moyebela ki comme artiste te mais comme mama ya bana ebele na onje na oyo ya elenge mama asili ko sala. De place tozali siko ko senga mama Mimi. Au cas où ozana likambo ya ko passer message na société africaine précisément na ba gouvernement entre Angola, Congo, batu oyo pe bazana politique bakolanda ba biloko nyonso oyo. Na munene ya demande oyo za ko se présenter na cité ya bana basi ba jeune fille baza ko bota bana et puis bana baza ko abandonner bango et puis yo ozali ona pona ko pesa bango thérapie na côté social ko pesa bango pe conseil spirituel na côté ya molimo. Na yebi ke vie des munene besoin eza mingi mbongo ba oto sto sali ba biloko jaba onje to yebete mbongo eza vraiment na eza clé. On ne peut pas avoir un succès na ba biloko sans support. Est-ce que ozana demande oyiko pesa oyo gouvernement ayoka yo na souci ozana ngo mais support moko eza kozanga et qu'est-ce qu'il faut le 27 février, dans un concert à Kinshasa, dans l'hôtel Vénus, pour que Kosunda ba Ema. Donc, dans une zone qui est Kuna, donc il est sur la Salawana, il y a une équipe pour soutenir pour Salawana prière. Ça va pas mon avis. La Pixie Papa King. Amen. Merci Papa Joki. Merci beaucoup. Papa King, yom tozana liloba ya suka. Na stepele mingi kuna koma nzambe a pambolado na ko sala émission je sais que émission que tozala na de to ba répercussion na biki pande ko mingi mutia malamu o de ko mona na o nyoso tu africain nyoso tu mutu nyoso tu ala na kusa mukile la malamu toza na ate na ko tshalo boko na musala o ya ema ezali c'est un mingi pour y bario que pour travailler ensemble déjà tout cas et l'on en tout cas merci mingi oyo ezalaki ndeko na biso ser na biso Mimi Rema kati na studio na biso ya La Vérité yeko aye awa lelo akomi na kombo ya Mama Rema parce que azali na bana ebele pe bana ebele balingi kobota na nsima na ye tika ete mutu nyonso azali na motema ya malamu
motema ya bibe ya titide motema ya oyo akoyokela kamoninga na ye mutu mawa oyo bible lobete sengo ezali na baoyo bakoyokelaka baninga na bao mawa po ete bakomona lola misala ya boye esili komona kati na mama Rema misala ya boye esili komona kati na elenge mama nazali koinvite bandeko nyonso na lodi koapprendre experience ya Kinshasa experience ya mama Rema nazali koinvite bandeko mingi na Etats-Unis oyo bosili koya na studio awa boza na pembeni awa merci mingi tika nzambe apambola bino bandeko pe na Londres oyo bozwi occasion ya kopose bakestion na bino te boko ya kolimbisa biso lelo ezalaki makambo ya société makambo ya humanité na ndambu ya makambo ya biso bakretien eza kopesa sansi moko te okende kobengama mondimi bongo misala na yo na société ezali komonana te yango wana nazali kosenga ete ndeko nyonso auti kolanda émission oyo na oyo akolanda émission ya boye aparticipe na makasi nyonso akoki po ajoindre elenge mama ya famille King Manzila nzambe apambola bino alleluya.